on les manquait en Afrique, c'est Weranson. Vous comprenez? Ça veut dire wana kombo ba benga Karine ko pacho. Papa, ils awera papa. Mais lelo héritier petit biso ba bengango, merci ba pesa na mboa. A moni biso loka papier na pangusaka nyei la toilette, nde azui biso, ak no milliers biso. Ngati na soma nda kuluza pa na wera. Na conseil ya na wera. Abaleki na ngai to fandi locataire petit biso mo, mtakabeli biso kabite, o ba pesa ba locataire. Conseil ya wera lelo, ngala koma résident. C'est biso ken yo zawana. Aux la terrain yo, aux autres on a mboudi. C'est sur le bilan la TV. C'est quel pays nous avons la promesse chemise, bien catch, bien caleçon, on s'en héritier. Là le fali. À récompenser ba Chiba. Voilà. À récompenser ba Papingoubi, ba Patrick Ngoubi, à récompenser ba nani. Nati le collège le pote comme le Pamba. Pour la falité, sérieux. Héritier sokazo kangana Karine. Héritier article soit gloire te. Ngayo la fukami. Bacho zo fukami la via moto. Te, na lobi na yo. Ozo fukami la via moto pacho. Na lobi na yo. Wana kindoki ou bien bunzambe. Rai na solo bana yo. Ken. L'ingratitude est condamnable. Voilà. Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne cata avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Ken Piana lobi gina vichaza to local man kelbe vichaza to local zalaka yogo to Ken Piana ndé fa bundi so akoka déjà oleke na soin na beauté na propriété na mingi na makambutu wana yonde fo bunda na Ken makambo oyo bandoluka bunda ça la polémique a flatté ata voyager na orchestre tous les seuls voyages au voyager Angola Afrique du Sud ezaka à la Pulga na boka c'était à la Pulga malgré ignorant ba même so ala nzela lo est-ce que problème akomaki te akomaki makolo vimbaki akomaki ekasi eboko problème ni nga nazotuna Ken Piana déjà gagné afungola pe ba guerre mosuna bon siko place yazoluka ya osimba est-ce que okoka nayebi Ken Piana banda kala nga nayebi bino kala nayebi ekuta komo loba mwa malobo olobama eyokana pe bato bakomotale nayebi na TV ekufa kutu TV ngo kufa TV ngo bato banda otala ngo pete ekufa pe aolobani naza frère na biso toyebani biata alobi mpo na nga na otala eza bacomédie aosala na bacomédie na ye azoloba bilobele ezanga ntina toyebani nabengaki na tshombo abandi olela otaka na bite je te conseille la plus te nga na blokaka te ata yoza je te bloque kutu nazoyo biso pacho tika balie na kobloke yo est ce que na bloka je te bloque biso toblokaka te topesaka conseil sikoyo problème eza moko na bato na bino ya bacronifone baza lokoso bazokoka conseil stationné te bazobouge yakendaki kote wana kanisaki na boule akozwa makambo
akomota la différence na yo ndenge ozapa papa chéri na côté ya kei ta oyo osali epesi yo makambo eleki ya ye osilisi na deuxième palais azokamwa obakisi bakete ebele na mona azotala bafoto makambo echange papa chéri apesi yo makambo mpo kozopesa makambo kote wana ye azopesa makambo bazopesa makambo te atika aya kozongisa recours benda ye azonga na ye mpo la poule gaboyaka bato te piana korépondaka vraiment korépondaka pena bato oyo mitu ezosala pena te yosala musala na yo donc nga nazosala toujours musala na nga naosala musala nakozwa temps vraiment ebele te ya kokipaka baaventurier neti bapacho c'est un aventurier lelo pacho azongeli héritier azokende osala émission na babiro ya héritier nayebi te olie bazwa te na bango ya kosala musala ya kobimisa bagénérique te na bango ya kose concentre na baconcert baza nango baproduction na album na bango ya sika bazozwa te na bango ya kosalelanga baémission nayebi te nga na héritier problème nini yango oyo esilaka te pacho c'est un aventurier tout à fait parce que soki botali na baémission nyonso nga natikala kolela voyage epa héritier te natikala kolela voyage epa ya héritier te moi je pense ndeko nanga mpaka oza mokolo mpaka mi respecte mpaka vraiment oza mokolo mipesa nanu respect mokolo ava aloba likambo abalolaka lolemo na ye 7 fois ava aloba esalinga vraiment pasi kotala yo mpaka yaya na biso oyo nga napesaka respect nakosalela yo émission te ya kofinga yo parce que oza mokolo ezala manquement de respect mais comment na âge na yo mpaka vraiment pacho akopose yo baquestion yo kozanga bamaîtrise devant pacho vraiment yo kozanga bamaîtrise devant pacho vraiment eza mawa mingi tokolanda nanu émission oyo ndeko na biso pacho abima prophète na voyage na bino ya États-Unis botala nano place nini oyo nga na lela pona ba visa peut-être ya orchestre wana olobi bien olobi ken piana asala ne ba voyage na ba musicien mais voyage au pena héritier mema ya Angola après à Afrique du Sud et l'équipe ba voyage nyo surtout oyo ba artiste et musicien ba mema nga nako senga kaka na bandeko na biso oyo bazolanda biso bameka ko juger bameka ko pesa moi différence muto bomemi na nzela lufu ake Angola nzela lufu peza mabete kokende Angola na nzela lufu peza mabete na voyage oyo na mati avion na aéroport Angile nazongi na jet privé oyo nga na mata na yo mpaka na okese mobimba na leader na bino peut-être ti bokokufa bomata jet privé te vraiment nga na kopesa fali merci te na oyo fali asala nga na kopesa merci te. Est-ce que lelo ozolo baken zonga kote onde makambu wana eza ba makambu ya distraction ou bien makambu ya normal soki kote na bino eza makambu peut-être ya molili là ça va mais na o batu nyonso tu bazomona o mokili mobimba vraiment ezomona na ebite soki na kotanga kombo ya orchestre na bino na ba orchestre o bino boko misango neti ba diversaire na ebite donc nazana temps ya ko répondre vraiment de konanga mpaka te mpaka oza vie nga nazo mériter ko pesoka beaucoup de respect mais ba propos na yo vraiment mpaka obimisi et salinga pasi yo za grand frère soki problème ezali obenga ka to solo la bien opesaka biso pe ba conseil mais au déborder au dépenser ba limite au dépenser pena ba limite au dépenser ba limite étant que grand frère nga na ko déborder le oté mais dans zone son attend soki bazo poser ba question sur ken piana zala moi maele ya ko répondre zala vraiment moi maele ya ko répondre zala moi maele ya ko répondre atandenge to zala kana héritier wana héritier atikala ko kabela ngai du coup il y a $300 te ke bimi na poche na ya kabelinga mais naza reconnaissant quand même
naza reconnaissant asalelanga mpe makambo mosusu ya bien nazwaka baproblème mosusu mpe héritier adefendanga aza ingrat te eza teke na otravaille na baartiste mosusu na ignore nyonso to héritier asalaka mpo nanga tozalaka na Angola mpo nakende Afrique du Sud héritier afutelanga billet nazalaka toujours reconnaissant siko bolingi bokomisa basije yango soki ndenge nini borapelaka bato nga nasala ye boye en plus mutu bozosala na ye émission il faut contrôler état ya mutu oyo bozosala na ye émission mutu mosusu akozala aza liboma mais alataka propre yo il faut contrôlaka mpe mutu nini yo ozosala na ye émission est ce que mutu wana mutu na ye ezosala malamu akimaki bino alobaki ba n'importe quoi. Est-ce que lelo mpaka ozobosana événement oyo eleka na Rotana na concert à Papa Chéri ozobosana ndenge pacho a héritier abamba $100 héritier atie liboko alongola ozobosana humiliation lelo ata pacho yango akoya pe na latimi boko yamba na bino ye est-ce que boko linga vraiment na motema ya solo. Voilà, en tout cas, merci na suki na ngawana, en tout cas, ba abonné na biso nyonso tu ya Fimbu na Fimbu. Merci na bino, boyebisa nga bolobina Ken Piana ko répondaka na yo batute, ko répondaka te yango na kozwa te ya kosalela patch o émission te, na kozwa pe te ya ko répondre impakate, pakoza mukolo za grand frère. Donc beaucoup de respect, na na te ya kosala na yo vraiment ba guerre te. Sérieux. Héritier soka to kangana Karine. Héritier article so gloire te. Ngayo la fukami. Bacho zo fukami la via moto. Te, nalobi na yo. Ozo fukami la via moto pacho. Nalobi na yo. Wana kindoki ou bien bunzambe. Ngai na solo bana yo. Ken. L'ingratitude est condamnable. Voilà. Ngana tuni yo question. Na la question na yo. Voilà. Héritier ça dit déjà 2 ans. Asa avancé, bien me dire que est prêt. Bakena un bon na Karine. Résultat, yo ozongi piaka. Chance que nous Afrique du Sud. Voilà. Na la zongia on a tata on a les juvénal. Azongi malade. Moi déranger que makasi bazong c'est na affaire. Maroto Adam zongia et l'autre côté. Bah je sais zongia l'autre côté même lui-même héritier. Teli bouma juvénal de déranger que makasi. Karine wana ako filmer moi si à Muteba, Chila Mwinda. Bah bêtise. Chila Mwinda il a remboursé l'argent. Voilà. Pour que bazong c'est un musicien. C'est ngana ko sepela. OK son ngana do chapoa. Et ça là héritier de Kimbuta ngaza Godard. Mais Godard akimaki jour à départ à voyage. Nalobi te yokate. Nalobi so la kenanga kufa. Mais c'est une estimate. Et c'est un mauvais temps. Et c'est voyage ya chamu tu bakata. Talabi c'est minota là, musique. C'est pas tu osuka wapi bebana déjà na ba musicien nyonso pona héritier. Siko awa osuka carrière ezokata na te pacho. Ngala za pacho refi, j'ai resté tel qu'il est chef coutumier. Naza très sollicité. Dès la fin dia avec nga ko fait to benga sala et moi. Ya nga wera sona bisanga refi tout ça la maman na émission yo na Ken Piana. Ils ont les respecté. Ça veut dire que na kermesse mingo ba lela. Ba otekate. Po ba mankai wera sona. Ba mankai Ken Piana, ba mankai Kofi, ba mankai Fabregas. Parce que quand je suis dans ma boîte, so dire ça ba boss, ba tchekote ba ndingala. Zikida oski toke bozenga luketo. OK bo nzema chibe, oyembila ulumi na frappe encore. Nous sommes betati. Musique à grimace, il y a trafic d'influence, musique on est kufa. Qu'est-ce que ça yemba déjà que bato ba na musique à grimace bakoya. Yebo te ba combattre ba yembila bilo déjà. Ça veut dire que même moral, ça veut dire que ngai pas tu refiler là comme mal répéter na ba combattre pour héritier. Mais après à répondre à la monnaie de singe. Na petit merci. Mais l'ingratitude est condamnable. On verra les choses qui vont arriver. Et Karine y a manqué werat. Il y a combien de fanatiques à Bazar Poto. Au Pena qui n'a pas fanda Pena. Ah, la Mikila pour la de la forêt, n'a pas la petit on a manqué de la foyer, il y a ça partout à Wera. Le bateau sur le Misala Bamboko, Werat. Wera ambassade de la paix. Nato no question ya maloba na omoko loba. Héritier na falina l'équipe ninga succès. Mais le héritier on a beau falit. Mais le Nato ni héritier na falina l'équipe ninga succès. Mais fallait ça les clips na Arkeli. Arkeli c'est déjà old. Il y a une classe différente. C'est Marambuto Lobakala, Kosa peuple congolais. Na Lobakande Fali, héritier adversaire Fali. Parce que avoir David Monceau. Vous comprenez le message dans la bien. Ça veut dire que moi je parle des choses que je vois. Voilà. Tandis que vous ne donnez pas les procès de gagnement, je m'adétache. Ça veut dire que l'héritier il est grand envers nous. Si vous Pacho, Toki héritier lobby, Azo Kende, Azo Zonga, en salle spéciale voyage avec les journalistes. Rosala moi passer à Moukete. Non, Ken Piana, ngai
naza pour na voyage héritier te na lebisa ngai landa ba mbongo na pesa biso na te après no sand lo kabali 8 personnes ngai wana te ngai ki na rappel héritier parce que c'est mon frère c'est mon sang ngai na ndako nga kit na fa na nga soma $2500 mbet nga $3000 ngai to nganda ka de niveau 46 et 45 na c'est déjà na sollicité déjà 3 appartements 2 chambres salon cuisine salle de bain ba repesa nga $650 par mois ngai na résident nga naza mutanzala te je viens chez lui pour travailler mais lui c'est monsieur azo j'ai besoin de papier à toilette tout ça utile pas na été azo mon ça ba indigent merci na yami ko biso to ba bola il est riche na pese merci patron merci hein merci na yo net yo riche kenega ngo kene no ya kena carré on verra mais bon lobby soki ka héritier bengi yo négociation peut-être elle solo mais si négocier on peut négocier ce n'est pas il y a go milliers biso parce que na pas tu maramuto lo bana sera ya grimace o grimace héritier quoi ça la quelque chose ngala grimace était mais c'est mon point de vue voilà na yebelo ko na sala eza musala sala mo na les enfants na droit roloba voilà eza vinanga voilà parce que na lembi batu basa ko benga pe musala na comme net eza na poité voilà ngala voyager na ba autorité mboko na so ba faire des missions dans zenga ils ont pas voyage héritier poto yo ka senga sorti passeport na peti na ya na André Muta pesa nga visa te nga pesa na papa na keba ba gouverner bon ve na ina nga ko mamukuti ko besa sengo mbongo le hôtel na sa besoin na hôtel mwana ve tshela nga visa tshela pas tu oser reconnaître que yo za mwana mobali au conseil l'héritier promotion mais ozana ba biloko limité ko pesa héritier OK ozana ba ko za mobali moi si azali na makambu nyonso o akoséduire mutu pe ti tokoma na baniveau makambo tomona oyo ken pena oyebi que likambo lobi oza na raison mais moi si toi moi ça kolala te te tolobi mpona kolala te te tokoti lisolo olala te tolobi yo oza kaka mwana mobali tala ken pena yo oza na aura fimbu combien des abonnés tala nombre de vie oza na patacle combien bato lelo bakoma jaloux na yo mpo yo batala ko belé pour eux on raccorde chaque semaine mais héritier musique inaye et comme dans la souffrance on va de la forme azota machibi azota il faut asonga sima ata la bateau va naye la souffrance après à récompenser bon ata ba voyage tala lo fallait même bachiba na ici yoti parce que bazana mutu na biso maximum de responsabilité les appareils héritier avant mon ba type ba niai yo mona au moins qui va tirer Denis Kambaya ma deuxième chaîne le pas laisse le pas avancer ngala ta Denis Kambaya siko mwana muteweta okomi komisano peka neti pedet neti bato msusu to mona a comment jouer caméraman yemoko PD à mouvement yopo komi komisa PD pour zo pe ba facilité wana bato msusu bazwati ken bien ngai naza na mobali na mutu na souffrance na vie na luka vie na tembe nazani naza boye osoba ke na staff ba ya mususu pe ba ya tant que ba PD tolongoli ki journaliste bon naza na ba information na temenga na hotel na ngai na par rapport à musala na ngana musala na yo salaka que ba émission ça la pitopal la chaîne est honorable chaque dimanche ngana tala opesa 25 minutes il y a 30 minutes 30 minutes d'exclusivité na ye ina nena ndamba mais azota courage mo te ko ya na plateau na yo il préfère que aller na plateau mususu il y a une considération ça veut dire que il y a toujours déployer l'artiste il est mauvais puisque Wera voilà merci merci beaucoup bandeko tout bolanda biso partout en tout cas dérangement on a vraiment botika que non didn't having strong botika vraiment ba dérangement que non ken comment bozu visiter comment bozu boete ezalaki ka preuve to fandaki calme total héritier watanabe considération na ye apesa repa nani to ko forcer na tirte to pesa espace na biso bela ba minute pona makambo la team de Wata bon héritier asali o ya koki ko sala na éviter bon na éviter to sali o to salaka na éviter soki falaki to simba kisi to boma batu pona mutu na yebi na ngapete mais biso to sala ka promotion ya artiste et musicien héritier Watanabe da batu botu na ngate vraiment wa retourna nga vraiment question o yo zu visa te na kofinga siko ya kofinga na ba téléphone alors pas tu refite au continuer conseil ni no pesa staff technique ya héritier Watanabe par rapport ya ndenge ba memela mouvement le staff technique pas héritier Zalata c'est lui même qui décide voilà il a décidé pour ngai pas tu refi to kindanga gabana na nani biso zo ka visiter mais il y a apesaka pour na bino bo kende
tokendaka mona musala nasalelaka ye maki tokutaka na affrontement na wera kuna wera kuta babe fosali tribunal na nzambe kozala aleki na ngai refi ozokota bakotela bashe oyo yo monaka sankara dekuta sankara dekuta benga yo na bino botelemela Karine te Karine afundanga epa héritier na misu na bino nyonso keno ken pia na ndenga aza boya kosaka yo azalaka ne mutu ya Fally ken alobaka keno Fally aleki yo na succès bodefanda te ngai nazalaki na table héritier te yo moto ozalaki na table héritier bolosala débat fanda ngai yo sintiaka pasi Adams Luzolo héritier ken alobaka na tv ke Fally aleki yo nazoka lisolo me ngai nazoka ta nga na ndimaka yango na miso ya héritier keno ni carrière sika Karine tika kocompare héritier na Fally c'est ça mais ça bata bacomplexe ça veut dire que tolobi te ke non émission tokosala teke po to blessé bato mpe toloba mabe ya héritier tolobi nde selon motema nde esui biso na makambo tosalelaki moto ese nga nakoya koloba lisolo moko fonde non nalobi makambo oyo nga na vécu na moto nasalelaki a reconnaître biso te ça veut dire que il est ingrat. Moi je le dis, je le confirme. Question tokendaki pona émission ya Bibi Kapinga Karine alobi a occupé manikete mais quand à rendre naye a ozong c'est la moine a ozong c'est la prince a refaire souffrir moana ya babia en tout cas na alobango ya batapoto bolanda na kenda na tombi ya babia place bakunda babia bolanda ki image o na salaki na bandi na cimetière mabele lisi na kepa babia shoko journaliste ya mwasi oyo akomeka koetufe kaka mwana ya babia nazo expliquer bino na bino bato bofinga bato na internet oyo akomeka kaka koetufe kaka mwana wana tokozwa rapport tomemi yango na cimetière ya papa na bango voilà namoni Karine aza na pouvoir te wana sala ba grimace wana il y a un problème sérieux na Wilson parce qu'il y a manqué de la forêt au moins de la forêt aza na fanatique ba fonda pena na palais donc ba lira na lino voilà yene ngaza wana lokwa yé abenga maki yaza danser pour au moins manqué en Afrique c'est Wilson on se comprend ça veut dire wana kombo ba benga Karine ko pacho papa isa wera papa ya le bango qui non yé wera zeli lokote le wera succès était le rôle blessé de la forêt captain nanenga sumbalo ben ça veut dire que ken ba ora sango mon États-Unis wana tala oko ki nous a to souhaiter pe mabete akende bien azonga bien te côté ana na za d'accord te pacho to souhaiter akende bien bayamba bien azonga bien ko souhaiter pe moninga mabeza la pe mabe pacho tala ken para mona nenga para parce que muta composer faut pas composer te nanenga bien to souhaiter ye akende na ndenga kimia nzamba batela yazonga na ndenga kimia bana nzambe basolaka bongo alors patio refi na ebite to zokende vraiment na suka bato ebele bazobenga balobi héritier alakisi ingratitude apesi considération beaucoup plus na Karine Mokonzi message no koyebisa bande kwa poto oyo bazo se déranger ils allaient en sens de passer et peine actualité attends l'enterrement na yoka muta beta monter les sola visa Karine beta ma partout ils ara bata lingomba o bata groupe ya WhatsApp kaka ni ba la team de beta mais le monde na tie beta matin les sola beta na minute zaliki ken ni piana la patcho est-ce que ba kozal voilà il y a une actualité nenga za conscient héritier nenga za conscient que na ipoto na poto batuna patcho ken Karine batuna ba jeunesse ya chaka wana te héritier alongola ba bengi complexe voilà ngala lobi na yeta kindeko ngala to bateke na ota keso ndani te na zo bana ye ngam na lobi na ye soka sala ngo amona ko kelboso tala lelo héritier mamido ko nekene ka après ba ke voyage ba zongi be loko te alors ça loko be fa dépenser retour zo kota te tala nga siko no mama nenga zala ngai kaliki na salaki héritier ko zo ke un mois nenga na composer na Adolf Muteba nenga na composer na okito panda chala na bege wata ba koyambe nokola okito panda chala na gichata mutu ya palais ba ko composer mo enveloppe mise ba koya mbongo ki eta na Dubai tete na rocha ba somme ba mise ta ba ketch pour la gaz à mouvement bien mbongo ki eta so David Monso nga calcul nga salaki nzama sunga ma sous deuxième champ ba somme ba siège bien instrument mais il est pas ba kina bouleversement envoûtement au classe que ni kaka après tani nga zaki tena nga kili toke kana mo ne toke ne tina na nenga sema j'avais so changa mesa andeni et na ndeni malé zikindi il faut se croire sur cela voilà merci il faut sur cela fond la pena qui a fandi avec comité a dit Ken pas tu peux faire non bon dit yo pas pas faire non
Voilà, merci, Serre Nabiso. On va avancer. Papier na la toilette, on va voir. Adel Djoko Bagou danger à Zolanda yo. Adel Djoko Bagou danger à Bengi Mingi. Christelle la Blanche à Bengi Mingi. Serre Pauline Lumumba pe à Bengi trop. Ma Pauline Lumumba, Jimmy Bella ou Mutambongo. Viens à Gauthier mascotte pe à Zolanda yo. Gauthier mascotte ça tenait le message vocal au Segangaï. Ay pas cheve fango. Il s'appelle déjà. Pas cheve fango. Voilà, merci. Serre Pauline Lumumba, merci à Adel Djoko Bagou danger. Viens à Jimmy Belaou, botika ko se déranger. Visa Yakobi Manabiso, eza destiné kaka na maboko ya héritier te. Vraiment soka zo me Karine, ba kende na Karine na ye amemi. Akende kaka na Karine na ye amemi. Karine aza mwana mwasi, bana poto botiko déranger nga. Karine aza na mwana mwasi, aza na ba facilité nyonso ya kopesa héritier. Ngai naza na ba biloko ya kopesa pesa héritier te pona bilengi. Donc botika ko déranger ngai, botika nga pe na calme. Karine akei po zo jouer barole belé na nzoto na ye. Donc botika ko déranger nga na zala calme. Naza un problème na héritier te botika nga calme. Bala tu monde o toi fanatique na ngai Viviane Koyi. Margot Chabani bozala calme. Il plaît sur la ville comme un fleuve dans mon cœur. Ça fait rien. Ça veut dire que l'ingratitude est condamnable. Voilà. On verra une chose, ça va arriver. Merci. Merci. Ça veut dire que la personne merci Angèle Moulanga. Mbote Belé, Natani Mungula Calgary. Bibi Kapinga, moi c'est Kitoko. Na pesi ba mbote Bibi Kapinga abo avec Jimmy Bella bien na rien. Est-ce que choisi matata se pela na marambo? Ah Bibi Kapinga luka liyeba na lingini. Jimmy Bella za mbongo voilà. Bibi Kapinga na moni na ba ta marié ba ta marié te. Ah na mona alliance en te. T'es célibataire. Ah célibataire. Youssou pourra dans notre Zege Mouzala pe ba Hollanda, Veluizo Mbata, un champagne overdose. Pas tu na tigelo miko mabanga. Si mbote bela ya na ngai. Jimmy Bella na Trésor Mouzala. Trésor Mouchi le millionnaire. Zege Mouzala. Trésor Mouzala. Mbote bela échanger John Ndai. Passer Ilolo Karambong. Passer Ilolo Karambongo. Depuis la ganga la chance la grâce. Mbongo zoyate papa. Passer Ilolo comme yango. Champagne overdose. Champagne overdose par contre c'est invité qui est à Londres. Champagne overdose. Ça l'invitation on a le baki. Attends moi tout vite faire 10 jours à Paris parce que tal il y a na ni bokecho premier. Arino son ça y a na wili usionga. Pour ma Cambodge. Président de la Lille, bazo lela. Ouais comme humiliation. Et ça non comme si ça va bola. Et pour me riche d'être riche. À continuer riche, on verra la chose. On verra les choses qui vont arriver. Merci. Sœur Pauline Lumumba, merci à Papi Kelly. Merci Rifer qui sombe. Napesi mbote na Pauline Lumumba. Konde Kavia Mama Cessé, Angèle Moulanga, Gianni Mungula Caligari, Djedji Arnaud, Bangotu Bambote Belé, Patio Refi, Dominique Bilonda, Biloto pour continuer de soutenir. À très bientôt. Voilà, merci ingénieur Aloïs Gisunga Moussoaili. Merci à Coco Arafat. Coco Arafat vient à Carlos Kabassou. Napesi merci à trop. Na Richard Amelel international, vous comprenez que biso bana mibali tozalaka toujours limité na ba problème vous comprendre kaka. Ken pia na kosuka kaka na limite ya promotion ya maloba. Mais moi na mwasi azana ba promotion ya ebele. Donc ba PCP visa ya systématique, ba PCP visa